Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Acte liboso une manifestation ya munene photo sala lundi 22 biso nyonso toko marché ko banda échangeur alimentaire tina palais du peuple. Il y a un problème ici en République démocratique du Congo. Le problème en question est de monsieur Kabila. Kabila et les satans du Congo. Et ça va être. Na Raïs touche pas. Na méchant pour Kopoyo, tozoa kiango na makila. Tozoa kiango na makila. Nandenga blague te. Tant to pesi bilango na pété. Toza ba yumate. Bakare Sara dictateur te. Un dictateur ne change pas. C'est-à-dire, M. Kabila na babilo ko azolinga consommer fatitan pour peuple amona kazo sale logote biso bazaï des pes mili moitié serré de cet ennemi. Pourquoi on a pesi yoka raison le logo moko lobaki coalition zéro ba bien te. Les lois biso ba kabiliste. Na bengisi ba kabiliste nyonso. Na ya FCC, na bazaka na FCC te, na basala politique te. Biso nyonso na mikoleza koya na robenga bino to sala marche munene pona ko senga rupture entre biso na cash. Nengo te. FCC na cash libala abu. Abu. Tolinga soute. C'est-à-dire les 22 nazo senga appel na batutu ba olanda à travers le monde ba soutenir tozo sala mama na marche ya koloba non aux anciennes figures corrompues. Non Nao babengi koumisa gouvernement. Tous exiger gouvernement dans l'immédiat. La constitution et le bilan président Azana droit à nommer, paix à révoquer. C'est ça la constitution. Les accords FCC cash et ça babengi constitutionnalité. Dans les ans sous-bassement juridique T. Yangonde makambo ezo sala maneti na bakatanga. Oh batunaye yakala oleba se transformer baliko se transformer te po baza lokola nzete ata batie na mai 100 ans eko mangando te ba général Yav ba général Pierre Numbi bango makamba osala kuna konyoko la peuple po ba monter ba bengi mécontentement à peuple vis-à-vis à président Fati ngana za prena comme même martyr lokola bango ba bomarabat. Donc toko sala marche wana nazo lancer appel na ba congolais tout ba kolanda ba partager mission. Botinde la bande konamno na Congo parce que makambo ko sala na Congo. Toko sala marche, il y a déboulonnage. Oh tolobi que le président doit renouveler les institutions parce que trop c'est trop. Bazo bloqué, babilo ko wana bazo ya kolinga ba tia batu moko oyo baza ba criminel baza tambo mama na 1998 a bombarder avion. Tambo mwamba wana bazo linga ba tia pe ba tia na Boshab mutabaka mona sam. Biso tokotika la kondi mangoti. Yango nde travail e bandi sikoyo. Si toko nazana besoin appris na bino pona toye bandenge ni toko organiser mama na marche to benga marche ya libération. Parce que motema malamu afati bakomi komona ene tike azazoba mais azazoba te. Azotala soki biso peuple tozana maturité peut tozolanda au père na biso aloba prenez-vous en charge. Muto za komekanaye mutapesi président na obokonzi keba tuna président de la république muto wana zanani keba na kobandela makambo mbala mibale te na yebiso susu keba ba américain bakoka koloba pour ba soutenir gouvernement na biso à 400%. Il faut bazwa mutu ya Kabila. Mais après lundi,
biso nyonso manifestation à Mounene, toko réclamer vérité de la vérité de toko à la preuve matérielle à la cour constitutionnelle. Tozana. Mabo pour la raïs. Na SCC ba jeune basé belé. Oh batanga pe ba classe. Pourquoi depuis kaka babanda so 18 ans, batambwe mwa baba mende babo chap, tambwe mwa mamende bo chap, tambwe mwa mamende bo chap. Et comme hymne national à Congo. Kaka bangonde ba yebi makambwa. Yangonde makambwa tozolo bango. Camarade kandela na biso po ndenge na yebisi bino pechuana ndenge ko finga ka mokonzi na biso rais. To sepelite atamuke. Na obetela bino lisolo. Ko boye ba. Mikolo eleki awa bomonaki ngai nakendaki kosoutenir badepute moko ya lamuka bainvalidaki bango ba Daniel Safu ba Raphaël Kibuka na bamisusu bomonaki ngai na parti na ngai PPRD esalaki mwa mbilinga balobaki yo nasali mabe mais lelo na ngai sa bino pona nini nakendaki kuna na sabino point na kenda kuna pendant que na kenda ki pour créer on a droit ba na jurisprudence batu oyo cour a déclaré bango perdant to yena ba preuve matérielle oyo prouver que ba gagnaki cour a rectifié ordonnance na yé cour constitutionnelle sera bimisi à raison à la définitive vous bien autre mais ça na loi mo loba so erreur matérielle mo glissaki cour azana droit pour revenir na arena yi bon comprendre si la kena il soutenir la Daniel Safu il pour ouvrir la boîte au Pandore à erreur matérielle cour à reconnaître qu'il y a une erreur matérielle à réhabiliter par notre réalité par notre à réhabiliter par notre réhabilité par notre donc Moukoko Keba petit Keba si on continue, on a premier avertissement. Si on continue, on commence à n'avoir pas Daniel Safu, n'a pas député Moussou sur la Mouka, on commence à n'avoir pas Fayoulou. N'est-ce pas? Kabila qui est contacté. Mbeya ya Fayoulou. Ben information na bete la bino, ezao na uti ko solo la. A contacté alobi ke makambu nyonso ya zoyebisa Félix azomona Félix azobwaki sango pe Félix alingi bilongi ya bato akala ezala te tokokotisa erreur matérielle cour a jugé soki yo Shadari na Fayoulou na gagnaki élection soki na gagnaki élection erreur matérielle nazana ba preuve dernière fois nanga kutana na Tshisekedi et loko ngala kanga ya munena yebisanga dans la vie il ne faut jamais accepter un pouvoir cadeau. Kabila pesi biso cadeau te molimo Tshisekedi ndesali ke biso tozwa pouvoir toza ba momi na bilote na niveau mayele pe bokomi na mayele na biso te to l'équipe no pe na mayele muso bokanisi to senga bino charité za charité te eza charité te eza ba corps o bo signaki to signaki na mikolo eza koyawa na kobimisa corps wana accord FCC cash bozela bomona na kobimisa mo zande ngona te bomona makamunini e komamaki na kati respect des accords. Le roi bon message na bino ko respecter ba accord te bokanisa ki ke biso toyebi te toyebi trop c'est trop. D'ailleurs coalition appelle la ligne souté. Mukoko za na raison et le pas moko coalition yo to ligne on peut souté. Bon bébé ici déjà. Kabila o bozomona net akosa le loko aza déjà mwa balongola minu. Toza la puissance, mais tozo yebate que toza la puissance. Na moi to na cohabitation
tout ça la gouvernement de FCC bino peut garder présidence na bino to bengani bino kaka fallu dans une cop na to ça le gouvernement de FCC pour la majorité na l'assemblée nyonso et ndenge wana te na 6 mois to sali tokoki kosala ta chaîne moko télévision ya le peuple d'abord te télévision eza na combien neti batv mbemba koma kosalela biso fier ce n'est même pas 500 000 dollars bazolinga bayebisa bato ke dans un an gouvernement obima te ti dans un an ba dissoudre assemblée nationale dissoudre soza mobali si vous êtes garçon là dissoudre mais boyeba ke constitution wana so botangi yango bien te tokotangisa bino yango kabila oyo bozomona neti akosala eloko aza deja mbwa balongola minu po kope na bango ezali ke petro na mokoko na babwa bawewa na ye batsala mobulu po élection ya bureau sene esalama mokosi botia nde candidat na bino totala soki boza na majorité lokola bino boleki mokili momana makasi tokosatisfaire bino lokola bokanisi bakamwa wana sampo babomana epai na bino baleki biso na koyeba bageste wana tokosatisfaire bino tokozela bino lundi mingi soki tosali mobilisation générale nayebisi bino ekozala bien te mpo na Congo ila kaka mpona kolanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano